Oloba kaka banda bafungola na église ba pasteur bateyi na bango mais na ba yoke feki te ya dimanche ozala ne ba verset biblique ba kake ba misusu ba oluka ngo ba mona ngote biso église to limbisa etongo tozaka na problème na ete to limbisa ekala problème na etikali lokola nzambe nde mokati makambo atelemisi mombu na ye mokili mobimba po aimilie ye mais tokomona élévation ya papa évêque petit bola tika na soni moni papa na prison papa tomboli maboko boye nalobi papa émotion esali ngai nalobi papa évêque na leli nzambe esenga mona papa na nga mikolo ebele namona ekala papa oyo asali mingi mpo na ngai naboti na pasi ntango papa évêque asambeli mpo na nga mwana bimi nga binzamba papa évêque asaleli nga miracle lelo namoni papa naoki esengo na motema na ngai cibola yo cibola batama bomo bakolala cibola cibola komona bolamu te tiako ya awa aya kosenga nzamba papa évêque pardon Autorité qui a combattu au Moni Wana leader Nabiso. Ngaza parmi les conseillers, premier conseiller à doyen à CNS Nabiso. Ils ont conduit par Willy Kindembi. Il y a un autorité qui prend la libération à papa. Mais Nzambe Azaglan, Asal Miracle, papa Bimi. Yo Moni Mukuna Boena Miso. Na Mungamo na coûté na 4 mais avec stratégie mon côté on a Bimi déjà le banda. Papa cette stratégie donc c'est pour population Zakiawa. Pour Aza Mutabat. À peine Mutabat ko sakanate. Population Zakiawa à l'église des attaques Biso la Renaissance. Totonana ebela yango stratégie l'état tala ki non so to biminde ngwa makamso ko sa ma sese webike webiti na côté la kia ba to pe ba dongonomi so bazali ya wa cheka on était ba ki tatasha ba tu circulation makamso le kia te ya bimaka le bina 9h ba nini boko funda ete bino ba évêque évêque aza mutanzambe ako funda ete nyosto pesa kana maboko nzambe nzamba sala tous ces pays ici bas hein tous ces pays ici bas nzamba sala yana zo tous les renais tous les battus à Fibo, en tout cas, Bazong a entraînement, Bazong a un leader à Bimi, vraiment après ces populations, y compris présent, Willy Kindem, la grande commission, Marli Tundul, Nyoso Abisso, pourquoi pas Papa Albert Namitendi, Nyoso, Bayokasa, Papa Zalbanda, Bozong a Makambo. Fibo, 100%, Ndego Mbote na yo? Maman Mbote, vraiment. Mbote papa. Yo, libération Mukuna. Ya passé Mukuna au monde ondeni. Na sepeli. Po église ACK ngala bondela mingi nzamba saila nga minene na église ACK mwana mwasi wana nzamba kofuta ye na oya sali na pesi nzambe merci bona évêque Mukuna sali banda nazana esengo na kumisi nzambe nzamba batela ye mwana mwasi wana ye moko akene kosenga pardon pa évêque oya salaki merci bon tozaka na esengo toyoki tozela papa na biso bayebisi biso ki akoya lobi mais toza na esengo makasi po toyebi papa na biso tozwa ebele pa na ye mikolo nyonso azalaki na prison oyo ya te ya biso yango evandisaki biso tozalaki esika moko tozozela ye po tozala ensemble tokumbisa susu nzambe wana po nzambe évêque aza makasi nzambe na évêque asali biso ya kokamwa tomona biso moko ngai naomona moto aye azotambola te mais mutu aye kotambola te matamboli nzambe na biso wana aza bikamwa asalela biso ya bikamwa ya ebele na nzela évêque tozwi mingi ndeti ngai nazalaki mutu na bande kozala na mbongo te na nzela évêque lelo nakomi na mbongo nazoteka nazosimba bambongo nazangaki ngo meloo naozwa yango a cause ya papa évêque grâce na ye ekitaki kati na ngai. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ok. Na pesi no merci na nyonso ya sali mais na yebi ke aza mwasi o ya sali soki ezali solo nzambe na biso nde ayebi yango ye nde mokati makambo po biso mutu akati na biso makambo ezaka nzambe bituma nyonso eko même biso moko yaka papa biso azwi te
papa na biso kaka molimo to asi bitumba même biso bisika tozoteka bisika tozovanda tokuta na bitumba mais tolelaka nzambe yango totikaki nyonso Tibola lobi totikaki nyonso na boka nzambe tongaki nzambe na biso ndakatela biso likambu seke biso tomoni ke oyo siko ekomi de suka nzambe na biso ndakati yango Nathalie. Merci mingi mama na ndengo pesinga parole pona koloba. Alors biso tozaba na évêque na minute oyo eloko nga nazo kosenga ka na Tibola nazoloba na eboye azali mwana aza mwana pe évêque aza mwana mais na likambo alobi pe na évêque soki eza kaka keza busolo te nzambe na ko juger ye eloko na kosenga na ye aya na makolo papa asenga bulimbisi wana ezala pona papa ye moko te lokola belela ki mukili mubimbe yokaki tozana bezo matoyi na biso nyonso eyokake ye asenga ki bulimbisi na papa soki eza bongo te akende fi mulai te do fi na ye eza mukuse ngai eloko nasengi na ye kaka yango wana aya kosenga ka bolimbisi mbote papa bino tokaki na bino depuis bakanga effect na prison lelo effect ata libanda esali onengeni en tout cas tolobaki yango déjà ne bandeli nakanisi ntango bolandaki interview na biso tolobaki ke papa évêque tozomelela ye mbondo tokobanda komelela ye mbondo il est innocent donc innocence na ye emonani yango na esengo na biso eza makasi ya pokwa lelo ke papa na biso abimi libanda aza libanda ya prison tobanda kolela butu moi na nzambe toyebisi nzambe aza moumbu na yo wana nyonso to eza bitumba ezolanda ye mpe nzambe kata yango yalola kati yango lelo papa évêque aza libanda lokumu ezonge pana ye bongo mpona ndeko afundaki évêque nini bokoloba na ye ndeko afundaki papa évêque ezaka lokola accomplir mission moko nzambe alingaki kosala na papa évêque mission eza lokola nini papa évêque azalaki na mission moko songolo nzambe apesaki ye lokola Yesu azalaki na mission nzambe atindaki na mokili akufa mais malheur ezalaki na muto atekaki ye pour kakufa yango biso toloba sikoke malheur eza na Tibola parce que asalisi évêque a accompli mission o nzambe alingaki kotia kati na ye na Congo nde eloko tozosenga na ye kaka tozosenga na ye ndenge kaka mutu oyo asacrifiaki Jésus Christ akufaki ndenge pe Tibola akosuka ndenge pe ka Tibola akosuka na ye moko po toyebi biso église tolimbisa etongo tozalaka na problème na ete tolimbisa ekala problème na etikali lokola nzambe nde mokati makambo atelemisi moumbu na ye mokili mobimba po aimilie ye mais tokomona élévation ya papa évêque pe Tibola atikala na soni nde musala nzambe moto oso ntango yesu azalaki oteya bazali kodima ete oyo eza baprophésie ye aza mosala nzambe akonyokwama moto solutu aza na mosantu bayokwaka konyokwama ve abimi lokola abimi nzambe apambola zisisa mboka oyo soki zisa ezalaka te alingi abima te mais zisa elakisi sikoyo état de droit ekotisa mboka moto soki asali mabe bapini na moto asali mabe te bakopini ye te grâce epuis kaka justice mboka ndenge esali mosala tokomi sikoyo kimia toza feti esengo makasi ya mboka écoute ndazana elo to sambela chaque jour liboma kaka ye kaka liboma ye fama ngana olimbi c'était azona ka liboma pour monde tie bandima ke avec nzambe o to sambela za la bomo. Merci beaucoup de vous appeler maman par rapport à libération pasteur Mukuda. Nanga bibi chanve na kaluka na sepe nango parce que pasteur Mukuda sambela ate mais aza innocent mais soki maman na akotambola kana koma mukunya nzamba likolo akata likama ya pasteur o mukunya oyo tambo ya ndenge sengeli ponza me likolo a juger yo mais na likolo ko kamba wadi ke mami chukula dali pe mosi lokola yo tamuzu kaka na pasi wana lukaka a dénoncer papa nanga mama nanga ada mwasi lokola nga na pasi oyo komele so ezake ya solo mosali na nzambe pasteur mukunya ndenga tema ka population batu boye azoteya soki asalaki yango mabeleza témoin Oto niataka
soki asalaki yango efungwama emela paster mukunya mais soki asalaki yango te efungwama mpo na ye emela libota ne mobimba. Merci beaucoup. C'est la motema na nga bomona. Mama papa na nga azobima prison to koma lokola ba orpheline. To finga mi to kangani ba binemi na ba veni na ba ninga koloba te passer na bino boye passer na bino na lobi kaka justice nzambe e ko sala papa na nga banga ka nzambe. Lelo yo justice nzambe e ye na pression nango avec Pascal Mukuna azali banda yaya na koko kate. Et d'accord, Anzalu kuta moni tibola akoya abito ko sambela to bela fe ye akwa ko senga bolimbi siawa yekisi mevek okosta musana ntabe makambo mama biso to akiba mori biso to akibi bembe papa wana sambela pona ngana bika lelo yo tibola oke kono banini ke vek yo akoya awa akoya ko senga bolimbi si tibola ya makamba sali aza consciente que ala ki pousser na bandoki mais akoya ko senga bolimbi victoire pana biso abimi mitema to to liberté to comme libre ne comme la Lolendo ne comme la fière ngai no beta tolo prison namoni papa na prison papa tomboli maboko boye nalobi papa émotion salingai ngalobi papa évêque na leli nzambe esenga mona papa na nga mikolo ebele namona ekala papa oyo asali mingi mpo na ngai naboti na pasi ntango papa évêque asambeli mpo na nga mwana bimi ngabi nzambe papa évêque asaleli nga miracle lelo namoni papa naoki esengo na motema na ngai Chibola yo chibola batama boma bakolala chibola chibola komona bola mute teko ya awa papa avec na prison mutake rosamba aye 11h makolo braka on ndende ka erni aye 15h na butu lobe tonga bakila mutu prison sala wapi basamba ka erni nzambe victoire bana seka tozaki si to mona papa biso lobe avec mtu azali banda peuple congolais panja sango na muninga lobby avec Mukuna azali banda papa na ngai mon père spirituel mon papa moi le azali banda to ebele panja sango na keboe na ko publier déjà mami chibola kabila konsiye mbonga shadari ali mbonga bana mona ngotie akero 25 mbonga ba konsiye ba tindie ba general vina e baby ye vina e baby sili akopola denis ayebi oh na ye Chibola Rosuka mabe biso bana évêque lobi to rebi longa lobi 6 ans dans prison afasi ko makasi to lela ki to bakanga papa na biso oyeba kike aza innocent akobima parce que toza na alliance ya Nzambe na ye toyeba kike bako tikala ko katele 20 te akobima kaka ndenge toyebisa ki Nzambe na ye wana ke papa na biso azala libanda na état de droit ya papa Fachi Beton lelo papa na biso azali banda toza na esengo reza Fachi Beton aumela état de droit to bande ko zelande yango balandisi likambu pièce par pièce batali avec aza innocent papa na biso azali banda ndesengo toza na basakana kana musali na Nzambe te toko lingi osakana na musali na Nzambe zala na ba réserve merci ya bakisesa te toza na esengo mingi Chibola asuki na soni toyebisa ke osukaka na soni papa na biso abimi toranga gloire à Dieu plus que yene mutu apesaka mpe mutu azwa ye mutu andimaki ke makambo ekomela papa mpo na lobi toyeba nini ekoleka chefula nana esengo mingi mpe nana esengo makasi komana Fachi na pese président Fachi na pese merci mina oyo atie kosala mpona papa na biso abimi tokumisi ya mingi mpe nana esengo makasi papa na biso abimi Fachi awumela na ye awumela makasi na awumela oyo alobaka yango bana mbote na sepeli trop ndenge balibere papa mais elo na koloba kaka banda bafongola na église bapaster bateyi na bango mais nano bayoki efeki te ya dimanche kozala nde baverse biblique ya bakake po bamisusu bakomi bango bamona ngo te prison epola biso ezalaki bien esengai biso ke mpona évêque ezalaki bien mpo efongola baverité ebele mais nayebisi kaka Chibola asalaki erreur papa molia merci beaucoup po
abandaki koluka basambisa en vidéo tomonaki wana na molière ayebi kosamba te nasi elakisaki bazolakisa maloba ya koloba nasi akwesamaki na nini te me akwesamaki nde na molière yango wana place elakisaki eveki abimi yango toyebisaki bango banda baeglise efongwami na bateyi te dimanche bakaki na bavexe biblique ekozala dimanche biso nde jour bafongoli baeglise ya dimanche bandimi baya bakozwa bavexa sika baverso esalami na kati ya prison mama elo na olobaka baverse eza ebele baverse me oyo ekolobama eza barévélation euti epa papa aloti alamuki boteya na bino me boteya baforce ya samiso te bokozwa nde baforce ya samiso ekobuka o dimanche yango na kosenga bajeunesse boyebele botonda botala seka pardon vers toyebisa na président batikela biso totonda libanda te eloko de ato balobi de ya moto abimi abima yango baesansi esalaka te oyo kuta oloba lobi toyebi te soki ede abimi me biso deya toasiri deja abimi mbote na mélange pour la muku na bimi voilà avec Dieu nous fécons bana poto bana makili mobimba boyo kangai po bakoloba o na mulu batie nga za lokele 100% mais nzambe oyo nzambe papa oyo asali akofandre bango tibola sambwe akomi koleka na televizio azolela tetaki okosuka na bato na bosuki lelo papa abimi nzambe na ye apesi biso elonga bamama oyo bazali awa tolo na se avec jeune nzambe ayoki kolela bamama po biso touta epo bamama ayoki kolela bamama lelo papa eveki mukuna aza libanda nzambe eza juste bango basalaki tribunal ya nse ya mokili me oyo ya biso ezalaki ya nzambe te omoni biso toya ntina na ye te tolimbisi ye mabe na ye nde oteya ye mpona ezala asambwe aplasa okende te nzambe kaka moto akojige biso te eza nzambe eloko nalobika yango wana toza na esengo topesaka nzambe merci po te aza malamu alongisi papa na biso nzambe oyo akosaka te oyo nani alobaki akosaka te eza ya solo kashala aloba eza ya solo alongisi biso nzambe alola topesi yo merci kofanda bayini na biso papa toyambi yo toete papa bon tosepeli mingi tosepe pena tokumisi nzambe po papa na biso tandolela ya mingi tande tokondi tobande kose sakrifie mpe tozalaki na susi mpona papa na biso papa oyo na nzela na ye ndenge nasimba mwana na age nanga oyo nasimbi mwana kaka na aseka yango wana nzamba papa oyo akumisama kaka akumisama po nzamba lokila